La police. Commandant, conseiller au conducteur de ne faire descendre parce que l'état des routes n'est pas bon. Alors le chauffeur n'a pas accepté, il a dit celle ou celui qui va descendre va rester, moi je vais conduire. Étant donné qu'il faisait déjà 23 heures, alors les personnes n'avaient pas de choix, c'est comme ça que je suis arrivé ici, les véhicules sont remplacés. Ainsi donc nous avons un bilan provisoire de 14 morts, dont 6 hommes, 8 femmes. Makambo koloba lisusu pona lelo eza esute le kona FC bino eza pona biso eza mokolo mawa yango na osenga bino 1 minute de silence parce pona bato bakufi awa pour que symboliquement eloko aboyesa masu na nzela na bino te. Merci. Biso to continuer la délégation Mobimba. Tokei siko ime total abatu. O bazoto mema ba blessé o batikali na ba blessé o baza déjà évacué kuna. L'état a reçoit charge na bango. Pona batu pe bakufi, l'état reçoit makasi a charge na bango. Ba famille ya batu bakufi bazozela biso na ime kimpese. Yango kolongwa tozo kende ime kimpese. Après ime kimpese tozo continuer. To Rolanda lisusu ba famille o babungisaki batu na accident o ya lobi. Na kanisi bolandaki ba accident o esamaki lobi kuna pe batu bakufaki. Donc tozo continuer ti na Kwilongongo ti na Kisantu na hôpital Saint-Luc total la paix parce que baninga mususu bazali blessé baza kuna. Vraiment